La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Famille Banderonanga, naye kolobela affaire Turbo na mawa na motema. Naye kolobela faire à papa Turbo na kimia te. Naye kolobela faire ya papa Turbo na pasi na motema. Kota la méchanceté ya bandeko na biso ba congolais. Iza pasi pe mawa. Naoki pasi na motema na likambo ya Turbo. Ba congolais to mitema mabe. Ba congolais toza mitema mabe. Audio oyo circuler. Pona likambo Turbo na nango na otiela bino. Metangu boyoka audio wana na muto aza mayele a comprendre directement que audio wana isa ba malgance. Na muto aza mayele a comprendre directement que audio wana isa vérité te. Audio wana isa lukuta. Bosala yango pona nini? Pona nini bolinga kobebisa réputation ya bandeko na bino? Ndeko na o congolais. Pona nini? Soki lelo Turbo dingizwa yo ana maladi obolobi wana o botambolisi ba audio. Isa maladi na ye. Isa maladi na ote. Bazui maladi wana bapesi yo yango te. Bazui pe maladi wana balatisi yo yango te. Mais toujours ba congolais. Lelo bandeko na biso ba congolais ba okufa ebele. Likola soni ya bandeko na biso ba congolais. Na ba pays mususu na ozo exemple lokwa ya awa na Afrique du Sud. Mutakoza na maladi wana ya SIDA wana oboloba. Mutu wana ozala lokwa batu nyonso. Mutu wana ovivre lokwa batu nyonso. Boye bapete kazanango. A vivre vie na ye longtemps. A vivre très bien. Mais kaka na Congo na biso. Soki mutu azui maladi wana au kufa avant makasi. Po sujet ya litio eko maka maladi wana. Sujet ya monkeri pona kofinga ye. Batu babando utilize ka maladi wana pona ofinga ye. Bosala yango ndeni. Bandeko na biso ba okufa avant pona ba souci ya mafinga. Bandeko mso mona bozana ye na mboka libanda ana maladi moboye. Mais abombi na kaka boko yebisa ndeko ne congolais. Posoka beteli ndeko ne congolais lisolo tana obela boye na aboye na aboye. Ndeko na ke panje sango bakomi ko interpréter maladi wana bandenge na bango. Les Congolais, pourquoi nous sommes méchants? Pona ni toza mitema mabe. Pona ni toza sans cœur. Dingizwayo abimaka na réseaux sociaux. À l'époque, bisonyo sotoyebi.
message ya maladi adingizwa yo biso tu tomona ba photo, tomona lolenga koma o biso toyebaka ezaka batielaka biloko mabe, ezaka batielaka poison aliaka. Mais soki eza yango te, le reste dingizwa yo nda yebi na mwasi na ye. Soki eza maladi wana te, dingizwa yo nda yebi reste. Soki eza maladi wana te, kaka turbo nda yebi. Ba futa biso combien? Combien o osala, mbonga o combien o osala na video moko wana? O koya kuboma réputation ndeko na yo. Soki ana maladi yango boboma ya avant. Obimi penza na réseaux sociaux, olatso sokoli. Oye, audio emona na eza audio alukuta. Audio emona na eza audio moko ndeko moko asali na ye kaka bla 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 a créer matière. A créer bandeko to sala na réseaux sociaux. Toza mitema malamu. Mitema bato to bebisaka. Mitema ya bato to bebisaka. Bana mitema lokwa biso nde twana mitema. Bana mitema o biso pe twana ngo. À un moment donné, totika kubuma mitema baninga. Totika kopesa baninga pasi na mitema. Turbo ana famille. Turbo ana bana. Turbo ana mwasi. Dingizo wana bomonaka ana bane bele aboti penza. Soki azana maladi, j'espère kaza mukolo. Amukolo. Turbo amwa mukiete. E a pasipe mawa. Koluka kwa yako boma ndeko na o avant akufa. Tozwa nini? Fais comme si c'était toi. Salo kwa yondo zana maladi yango. Mais baye na on a réseaux sociaux. Baye ko pese la information yango. Selon yo na kati na yo. O senti ndeni. To pelisi drapeau lelo na réseaux sociaux. To matisi dingi na ba miniature po eza dingizwa yo. Soki ezaki yo. Yo nde ndeko moko yo sala boye. To ndeko na yo nde baye ko sala boye. Réaction na yo. Ozana siengo. Ozana mawa. Okolela. Okosepela. To réaction na yo ekozala ndeni. To tiko choqué baninga. To tiko pesa baninga pasi. Matière na réseaux sociaux ezaki belé. So matière osa les ate. Banda ko pesa batota ba conseil à vie. Banda ko conseiller bandeko. À propos à vie. To tiko boma mitema baninga. To boma bandeko na biso avant. Tozo humilier bandeko na biso. Turbo aza quand même comédien munene. Ndeko asali analyse wana. Azo reconnaître que Turbo aza comédien munene. Aza comédien moko aza reconnu. Mais motema ngo ya mabebo salaka. Euta wapi. Motema ngo ya mabe obozwaka. Oboyaka nango. Bozwango wapi. Mukileza mukie. Na yo kisabino audio. Selonga. Audio ane tutingate. Selonga. Mind na ngai.
mind nanga pena ezo zongi sanga na oloba keno audio wana eza mutu nda sali yango. Audio wana eza mutu avandi nda ye kaka po ya kobebisa réputation. Audio wana. Audio wana makanisi na ngai etambola bongo. Boluka boyo boma réputation a Turbo, bozwelo kote. Soki lelo Turbo ngo ata kufi. Bana na ye nde botika na pasi. Peut-être ngana yo to obimaka sur na réseaux sociaux to sali émission kande na osala boye. To zeli yango ba vie. Mais bana ya Turbo nde boza na pasi. Soki lelo penza ke Turbo azali sur na bo moite. Bana ya Turbo nde bozanga Turbo. Mwasi ya Turbo nde aozanga Turbo. Ba comédien nde bozanga Turbo. Peut-être ngana yo to yaka to sali analyse. Peut-être ngana yo to yaka to sali analyse. To zeli yango ba vie, to zeli yango boye boye mbongo ekoti. Mais msu liwa na ye yo mutu luki yango. Tio sa la video oyebi ke maladi oyo kombo maladi ona na biso ba congolais ezaka maladi moko ya mabe ya soni. Na ba pays mususu ya maladi normal. Mambo na oloba bandeko ba na Afrique du Sud so boza boko melaka na commentaire. Na ba pays lokwa ba Afrique du Sud maladi ana eza normal. Batu va vivre à longtemps nango. Mais na biso nako attendez toi en Afrique du Sud awa. So ba yoki ka congolais mo kaza non congolais wana aza mutu mo fa ki mata pays. Pour au vivre bien te tia au kufa. Usala ngo mabe. Usala ngo mabe. Réputation a Turbo. Obo luka batu bando ki maye. Congolais no sebi ke so Congolais na maladi bwe batu ba kimaka. Même ko pesa embote Congolais zobanga o kima. Na oki pasi. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Aza mutu. So malade eze solo a mutu. Mais je pense pas. Na confirmer les binotés. Je pense pas. Kiza yango. Turbo malade yaki liboso. Ke batira ki poison. Eza facilité la famille. Ezaka facile. Traitement ya malade ya ezaka facilité. Surtout ce que c'est kota kiyo na nzoto. Surtout ce que c'est kota kiyo na nzoto. Tala possible ezaka boy. C'est difficile. Ce que kota kiyo na makila, c'est difficile. C'est difficile. Boutique à Turbo. Boutique à Turbo. Ana bana. Ana réputation. Ana baseme ki babokilo. Makambo to salaka oto lonaka. Yango to bukaka. Boyaka o confirmer likambo o yomo koza na confirmation na ngote. Turbo la kisi nani ba document na ye. O ba komi ke non azanango ala kisi nani. Nani o akoyela biso na réseaux sociaux ke bomoni résultat ya examen ya Turbo yango yo. Nani o balakisi. Monda lelo maweza te. Kongola la suna mawate. Nandekone Congolais. Kongola la na mawate. Na yo comprendre que Kongola na mawate. Buibu ya bela toyebi ya bu ya bela ba émission salama makambo ebimake ba komedia ba liba bomaye ba komedia ba salibwe. Si mateo yeba ke non ezaki tension nde déranger émission.
Pona nika malade ya turbo, nde bimi problème. Amutu. Na makila na mai na makila na nzoto. Maladi yo botanga wana ekomela banyama te. Ekomela kabato. Donc si c'est vrai, boyeba ke maladi wana ekomela kabato. Ekomela banyama te. Ekomela banyama te bande ko limbisa nga suki ezo troublé ngetse nga moi ba chiffre je mal miso. Ekomela banyama te. Donc si c'est vrai que turbo ana maladi wana amutu arzapi mutaliboso te, il faut arrêter. Il faut arrêter. Bande ko ba congolais, il faut arrêter. Parfois makamto salaka e honora bisote. La famille na kota na audio to ka audio nasir ba dédicace na biso to sala yango to bosanité. To ka landanga très bien. Aimez vidéo, commentez, partagez s'il vous plaît. Partagez na Facebook, partagez na WhatsApp. Landanga penza très bien. Na audio onotia, landanga très bien. Soki audio oyo, eza ya solo. Soki audio oyo, omoni, mutu soka loba apesa information à likambo solo. Vous allez comprendre que non, likambo eza ya solo. Mais mutu soka apesa information et pas mutu. Na likambo eza ya lukuta. Bo comprendre pe que information oyo eza ya lukuta. Landa audio Sabi akauki boy fona ni. Sabi likambo ezao. O de so wana nani akauki. Okinya natangi komba mutu akauki. Ndiko chali toi awa. Yoka fuit audio ya likambo ya sida. Olia ngwe bandia. Makambo nga na oluba. Bandeko bolandi audio. Bolandi audio. Audio eloba mepa mwana mobali. Boyoki audio très bien. Eloba mepa mwana mobali. Mwana mobali wana bandi koloba boye. Bomba ngai. Turbo azana maladi. Mututu abimana turbo akendeko. Est-ce que soki mutu azoko informer mutu likambo? Toza biso soto ba congolais. E moto za la pena moi ki songi. Mutu mota aloba ke non, tant que congolais za na asala ki chochocho te. Boya no koloba. Lolenge ni topesaka information likambo. Boloba nanu Bandeko boloba nanu s'il vous plaît. Boloba nanu peut-être ngai nazo comprendre te. Mutu azo yela yo matière. Mutu azo ko ya ko informer yo. Likambu ya mutu. Likambu ngo pesa likambo ya maladi moko ya munene. Bombange, mutu abimana ye ake kosala boye. Toyoka ba audio ebima ebe. Ba fuita ba audio ebima ebele na réseaux sociaux. Ya turbo. Bouchoué. S'il vous plaît, bandeko nanga. S'il vous plaît. S'il vous plaît, la famille. Nazo bonde la bino. Nazo bonde la bino bandeko nanga ba congolais. O eza 2026.
totika kobebisa réputation ya baninga. Nazobondela bino oyo eza mbula ya sika. Totika kobebisa réputation ya bandeko na biso. Totika kobebisa réputation ya baninga. Eza kitoko te. Eza kitoko te. Soki ana maladi, nzambe aza nzambe ya mawa. E ana batu babela maladi ana pe babika. Butika ye na nzambe na ye. Aza mutali boso te o azobima na ba jeune fille na maladi ana ngo. Mais je pense pas que Turbo aza maladi lolenge boloba. Nayaki ko umela te. Abonnez-vous, commentez, likez. Partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Nzamba pamboula bino. Bye. Comment faire pour voter? Sur Internet, tapez www.bellevueTVAward2025.org. Une fois sur la page d'accueil, cliquez sur les 3 barres blanches en haut de l'écran. Vous aurez automatiquement accès sur les différentes rubriques. Sélectionnez ensuite l'onglet « Voter » ou « Nomination ». À l'aide de votre adresse mail, répondez à toutes les catégories des awards en faisant défiler la page jusqu'en bas. Il y en a 19 au total. Une fois terminé, cliquez sur « Envoyer » ou « Soumettre ». Vous serez alors dirigé vers une page confirmant que votre vote a été enregistré. Et le formulaire de votre vote sera automatiquement envoyé dans votre boîte email. C'est très simple, non? Maintenant, c'est à toi de jouer. Les votes sont ouverts jusqu'au 31 janvier. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.